Poko elamu na bino banson baibozuli bakulilamu lia bolandi sango ya biso ya mpoko lelo olokota la lingala tokopesa bino sango elongo na Lili Bosekota mbote Lili Bosekota mbote Jocelyne Lukula tofungoli sango ya lelo sango itali ministre mokonzi Judith Suminwa azomaki kuna oekolo oengumba Abu Dhabi epai wapi azalaki na likita liambala ntuku mineyi litali ba tolobate litali ba tata bakonzi pe bambula matari likitali yango litali mingi ba imimbongo bya ndenge na ndenge bya molongo o maluba maye Judith Suminwa ye atalisi lintomba ya baimi mbongo ya libanda pe atalisi nkita ya ekolo ya ye lolenge ezali kotambola pe lolenge makambo manso mazali kotambola okati ya secteur ya makele matalo pe lotiliki na mai matali nkita ya ekolo ya biso ya lobite ekolo ya biso ezali na wenze ya monene ya milioni nkama mibale na ntuku mitano ya bato ba ekolo ya biso yepe atalisi ntalo ya ekolo ya biso ezali na ntalo ya malamu pe bomengo bwa ndenge na ndenge pe mabele mabiso ya ekolo ezali na litomba linene okati ya lotiliki pe okati ya bato asengite na bai mimbongo esengeli te ba mikotisa okati ya mimbongo ya ekolo ya biso na mai matali makele matalo pe na makambo mususu mandenge na ndenge awa okati ya ekolo ya biso tokei na sango etali bakeli mibeko sango etali bakeli mibeko tokoyebisa na bino te bakeli mibeko babale bango penza bandimi mwango motali kobongisa biloko bya bolei awa au République démocratique ya Congo tolanda. Il y a lutte contre la malnutrition. Pour que malnutrition to bundana yango na mboka na biso il faut pe tozala na loi. Loi éco-encadrée par producteur, per loi éco-encadrée commerce ya bilei, per loi éco-responsabilisée mutuna mutunini asengi ko sala pour que mboka na biso ezala na sécurité alimentaire. Loi eza ko lobana à peu près 11 titres. 11 titres wana eza décomposé à peu près 51 articles. Parti moko ezolobela likambo ya ba disposition tobenga ba disposition générale ba objectif loi yango et visé ba objectif nini pe financement ndenge nini gouvernement na biso ekofinancer secteur ya sécurité alimentaire na ba partie prenante nyonso. Onsango etali bakeli mibeko tokoyebisa na note molobeli ya bakeli mibeko Jacques Njoli ekeli ayambaki obilo ya ye ya musala lipinga ya bakeli mibeko ya etuka ya Équateur ekambemi na mama Joséphine Pacifique ba lobeli likambo lia motomba tope balinière Jadose eye edindaki o ebale ya Congo mokolo mwa yambo po bokomi mokolo mwa musala mibale moleki o isika ya mobenzeno koleka wenze ya maita oituka ya Équateur bango bakutani na ye po koyebisa ete akoka kotala makambo mansoma ye masale mikuna pe koluka kotinda bato baike pote bakende batala makambo manso pe yambote ayamba bakeli mibeko ya etuka ya Équateur ya yambaki mokambi ya lisangali elobaka lokotala li français et pa yowapi bakende kotikela ye diplôme ya lokumu pambate ye pazwa kesika okati ya likitali yango bango balobi te lisangali ye likosuka kaka au République démocratique ya Congo te kasi kokende kino ekolo ya Brazzaville pe Canada. Tokei nansango etali ministre atali mambi mondele mboka mpe bokengi okombo ya Serge Owanjo bango bazalaki bayike bango penza bayambaki ministre atali mambi mondele mboka mpe bokengi Jacquemaine Chabani kuna oingumba Lubumbashi epai wapi batambolaki penza batambolaki balabala nzike bya ndenge na ndenge bato bazalaki bayike po ya koyamba ye ministre atali mambi mondele mboka mpe bokengi
Elongi Jacquemaine Chabani bana banson ya engumba Lubumbashi batundi samaki na esengo na komona te ministre Jacquemaine Chabani anyati mabele ya engumba Lubumbashi ye azangi pe maloba koloba te alendisa ki bango pe alobela ki bango maloba ma ndenge na ndenge ayebisi bango bazala na bolingo bomoko ezala okati ya bango makanisma bango ezala epa etata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pe ye azali okati ya bango ye pe azali na bomoko na bango banson bana ya engumba Lubumbashi epa yoapi alobela ki bango pe makamususu ma ndenge na ndenge tokei na sango etali ebikeli ya bato tokoyebisa na bino te ministre atali ebikeli ya bato mama Aziz Munana akendaki kotala bato bazwaki makama na mbula ikasi eye betaki omikolo mileki ye abandaki na tata Raphaël esika eye bato banson baye bazwa mikuna atondi bango pe botondi alendisi bango pe alakisi bango te mbula matari ezali na sima ya bango ekangi maboko te ekosunga bango tango inson bango bakozala na mposa na bango pe akendaki maboko pamba te mama Aziza Munana amelaki bango biloko bia bolei bia ndenge na ndenge eye ekosala te esunga bandeko na biso baye bafandi kuna osima ye akendaki kuna na Institut Lumumba pe kotala bandeko ba biso basusu baye bazwaki makama baye bazwa mikuna pe akendaki kuna o commune ya Limete pe kotala bisika baye bazwaki makama ya tambolaki maboko pamba te ya memelaki bango biloko bia bolei bia ndenge na ndenge pote esunga bandeko na biso banson baye bazwaki makama kuna baye bazwaki makama ya mbula ikasi eye ebetaki omikolo mileki kaka ndenge na ebisaki bino te nazalinga moko te nazali longo na Lili Bosekota sango esusu epa ya yo Lili Bosekota olobi yango Jocelyne Lukula pona mambi matali bilanga esengeli boyeba te linaka ba biangi mars FBC bazaki na masolo collège Boboto ngumba Kinshasa elongo na ba directeur ndenge na ndenge ya ba ministère ngumba Kinshasa tolanda lelo to biangaki basali ya l'État bo abengi wana lopoto ba directeur d'études de planification ya ba administration nyos o ezalia na Kinshasa na bongo na bokuse to sepela ki biso nyos na projet oyo esal eza malamu pe sengeli pona ko initier basali ya l'État nde to bengi yango mars FBE alors toyokani boy na sanza oyo na mikolo tukumbale na mibale tokokuta na lisusu po na kobimisa o babengi na lopoto cadre logique ya projet synthèse na yango pamba te lolenge tokokamba yango ekozala engebene na ba secteur chaque secteur akozala na gestion na ye et tokokonsolider pour que to présenter eloko moko oyo tokopesa yango na bakonzi pe na ba partenaire mosusu Masano Mandembo mauti kosalema omikolo mileki babiangi tournoi inter district sangisaki district ibale ya Lukunga pe ya Changu na Masano Mana Mandembo masalema ki commune ya Lemba mikipenza au terrain GD zwami au super Lemba boye lisanga lia bilenge ba arepende babongisaki molulu mwango boyokani mikipenza na molanzi wa mokambi ya APK pe interfédération ya Kinshasa molulu mwa suka tope final mosalemaki o miso ma ministre moyangeli mambi mabobungisi bamboka Gilwando Mboyo pe mobandisi ya AREP elongo na honorable Germaine Chinyama na pe secrétaire général ya parti ENA okombo ya Camille Richal Kalele sengeli boyebate honorable Germaine Chinyama nde apesa kinzila ampote ma sanomango makora bongo kobanda pe pona suka na molulu moyo wana mwasuka nde yemoko ministre eba ko pesa mbano na masangamana ya bikipi bibale biebindongwanaki to kondolela bino te ba paya pe bazalaki na molulu mwango ba Nord Kivu ba Sud Kivu na pe bilenge ba bituka bisusu pona tournoi ewana
totiki sango wana pona sango ya etuka ya Équateur esengeli boye bate bayimbuka baike obiloko bizali koloba biso bazwami na matanga pambate masuwa manene mauti kozinda kuna webale ya Congo ngambo ya toloba umbuka maita au territoire ya Bomongo etuka ya Équateur lokola na ebisina bino boyeli kamboli yango ile kwazwaki sango yango mokambi etuka ya Équateur bobo boloko bolumbu atinda ki olumbango penza naloba yambwa tinda bayimbuka kuna azwaki maloba pona kokabola mawa na bayimabota mana tombeli bango te makambo maso makoyeba kolande mamalamu penza na bayimbola matari ya ekolo esengeli boye bate atinda ki kuna bayi lisangali ya Croix Rouge bayi ebikeli ya mboka bakisa pe na bayi force navale bakende kuna pona koluka lulenkanya kosala bolopoli kusunga batu baze kosala misala ndenge na ndenge pona kokitana sama ikobimisa libembe biebizwami kuna bongo ye moko bobo boloko bulumbu ayebisi na bayi mabota mana ezala baye bawite kasi babungisi biloko bya bango te mbula matari etuka ya Équateur pona linte ya ekolo mwemba Congo démocratique bazali na bango elongo to leki na sango etuka ya chopo mingi penza pona molulu mwa bopesi mangwele na bana babiso etuka iwana ya chopo bana koleka motango mwa milioni bale na ndambo basengeli bongo bakamata mangwele mabuka buka ngolulu mona mobandi lelo miazomi pe mokosuka miazomi na mitano ya sanza yetu zali na mwango ya motuya basali mpora mbala ye yango ezali lokola ekosale makate bo momesano zambi mbala ye bana bayeba kokamata mangwele mana kobanda mobu to mibu miambota mate mibu zomi na minei bailo poto balobi 14 ans bo momesano ekosale makabongo te bongo mokambi wa etuka ya chopo Paulin Lendongoli ya Lebambunga apesa ki sango yango mokolo wa musala moko ilikuwa sala ki masolo na bampandi sango mingi penza ou esplanade ya gouvernorat ya etuka ya chopo pona ye Paulin ayebisi na baimboka bana baituka ya chopo bamilengela pona kopesa bana mabango mangwele pona koluka lolenka ya kokutola likambo ya bana babiso kotikala na bileme to keina sango etali bo kolongono bwanzoto mokambi wa Croix Rouge ya ngumba mokonzi Kinshasa kui sisi Julien ye aibaki moko tambola au district ndenge na ndenge ngumba mokonzi Kinshasa kulandema ndenge bene na likama ya mbula lisali pasi na baye ngumba Kinshasa mingo ngambo ya chango mwamba lolenge ndako nzike izindi pe bato baike ba oui ba susu babungisi biloko bya bango bonga bandaki botamboli bwaye au district ya Lukunga kuna akendeke mingi penza ondako ya Croix Rouge zwami kuna epaikani ayebisaki na basali ba Croix Rouge lolenge basengeli ba mipesa na kosala mosala mwa bango lolenge elongo bani ze mosala moye basala ka yango na bolingo bonso ko luka lolenka ni kotala bato baye bazwami o makama ndenge na ndenge bongo asukaki kaka kuna olukunga te akendeki te commune ya Ngirengire epaikani kutaki baimboka bazwaki wana au terrain ya Bondo asolaki na bango alobaki mokumba moye Croix Rouge ya ngumba Kinshasa ezali na mwango ya koluka kozala pene na baimboka bazaye kokutana na makama ndenge na ndenge bongo pe asengi na bato banso kozala lobi bazali osima pe ya bandeko babiso bazali kokufa on témoignele mwa Congo démocratique bazali osima ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pona sango etali ba yamba ya kimbangiste omia motoba sanze tozali 6 avril bango bakondola ki kufa ya papa Simon Kimbangu pe mbotama ya Simon Kimbangu kiangana limpingali bakeli mibeko ngumba Kinshasa bakende ki onkamba nine lekaki kuna tolanda toyaki awa na bandeko ba député ya ville province ya Kinshasa toyaki kofete mokolo le 6 avril au chef de l'état apesaki mpona biso bakimbangiste tokola kose recueilli epai ya tata Simon Kimbangu. Motivation nanga ezali ebele. D'abord mboka na biso ezali na bitumba oyo toza na agression na est et puis mikolo euti koleka toza na likambo monene euti kokomela bato na Kinshasa bato bakufi mbula ebeti mabele ezipi bandako
yango lokola tozalaki awa na terre sainte toprofite mpe elongo tokoka kosambela na fumu kimbangu na situation wana bandeko na biso baza na kinshasa nango oyo bakoka kozokimia awa tozali kozonga mpona komema message oyo papa Simon apesi mpo kimia ezonga na mitema baeli ya kinshasa bandeko nyonso na kosenga na bango basoutenir biso tosoutenir makambo ezali kokomela bafamille oyo bavandi na stade bavandi esika ya francophonie ndenge tozali kozonga tokotia na maboko elongo po tokoka koaccompagner chef de l'état lisanga likambe makina honorable Ronald Kinsamba Siamazulu nazongisi maloba na yo Jocelyn Lukula tosukisa nsango ya biso nsango etali etuka ya Congo Central tokoyebisa na bino te babotama banson ya eyamba ngunza pempe vya longo bango bakanisi tata Simo Kimbangu uto baboma ye mokolo mwa motoba sanza eye tozali yango penza bango bakanisaki tata Simo Kimbangu na kosala milulu mia ndenge na ndenge po ya kokanisa ye na makambo inso eye ye asala kati ya ekolo ya biso pe kolaki koye kolisa bana banson ya République démocratique ya Congo tata Simo Kimbangu azalaka nani pe asalaka nini okati ya mboka ya biso pe bango bakumisi tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na makambo manso eyeye asali lolenge penza abungisi makanisi ya bato te tata Simo Kimbangu na makambo manso eye ya salaki awa okati ya ekolo ya biso ya République démocratique ya Congo yango pena basalaki makambo ma ndenge na ndenge sango eye esukisi sango tobongiselaki bino kaka ndenge na bisaki bino uto ebandelite nazalaki nga mokote tozalaki elongo na Lili Bosekota natiki ebonga na Geneviève Kumba akopesa bino sango eye olokota la Kikongo botikala malamu ngai na bino tokutani lobi lokoya. Tout de suite, Info Kikongo.